Bongara bikae obeta makifimbo bonangai ekoti yanzube na moto opangala mopanzi nayo bongara bikae fimbo na moko nayo sente na maboko nayo susu na magolo yawe bongara bikae yelele lobiko yelele elonga yelele Bomo nanga moto la bikolo yala ne kulusuma we komba goloko tanga we otima kikopesa bomo wete ngai na bikae oyakina mokilo yanse ba oyo yayo babo yakiyo otima kikopesa bomo nanga moto la bikolo yala ne kulusuma we komba goloko tanga we Maki kope sabo mobe, wete ngai na bikae, hai hai, oh hai, yelele, yelele, yopolo ya, hai yelele, oh yelele, 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 yopolo ya, oh baba, baba, oh baba wa uzima. Aliteze kwa ncho yangu Musalabani Oh baba wa uzi Oh baba wa mapendo Baba ye Oh baba ye Baba ye Baba wa uzima Baba wa mapendo Oh wa maneno Oh wa baraka Baba wa uzima Papa langaye, oh papa langaye, oh baba wa uzima, hallelujah, oya binga la kombo langaye, oya bimokili la kombo, nanya salokola yo papa, ya moneli komota, tala elise koka, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, on te l'ensemble, et mais quand il t'a dit pour la moto, et quand ici, et pesi makasi ya koyemba, ya kolobalo yembo na sika, makambo sayele kelikai, makambo sayele pesi kita, et pesi maina pio kati na motema, tala mongongo ekangi, monoko bimisio ya motema ekangi koloma, ozali sambe, otie sebo kati na motema, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci mingi papa Motamba pona ko toute la biso mwa lo seba wana vraiment kitoko mingi nzambe ya pambola yo. Sikoyo na tango oyo bandeko babolingo tozali ko talisa bino ndenge nini moto oyo ayaka mbala ya liboso na lingomba ya bakuluna oyo bazali ko benga soi-disant ba combattant ya Londres
oyo ayaka kobetela bato losemba liboso ya bakamera mpona koloba ete basili kozwa mboka moko na nkombo ya dongo mpe bazali kokende na geme na kala te bakokóma na Kinshasa mpe oyo alobaka ete bango nde bazali na 25 000 tonnes ya baarme oyo bazali kokende mpo babundisa pouvoir en place mpo ete bango bazwa mboka mpe basengaki bato bambongo mpe balobaki ete bato basala bacotisation bapeuple congolais mpe basalaka bacotisation ebele me bambongo wana place ekende eyebana te lelo lisusu kaka moto yango oyo babengi na vie maviokele aye lisusu liboso ya kamera mpo ete aloba nini ete bapeuple congolais bazali kosala nyonso mpo ete ndenge ezali wana Congo ekolongwa na bapays ya francophone mpona kokota na bapays ya anglophone mpe kokamwa mingi bamakambo bainformation bazali kaka bato oyo soki balali balamuki baboti likambo balamuki balali baboti likambo lokuta na lokuta koloba mingi awa me baevre ezali komonana te bazali komema kaka bato na lokuta wana nyonso to ezali kolakisa ete tellement bavertige oyo bamonaki ete bandimaki ete Joseph Kabila bakopesa ye confiance na niveau international yango ne komisi bango bilobela mpe kolobaloba ntango nyonso bakomi bilobela lokuta esi ekoteli bango bato nyonso tu basi bayebi ete bazali lokuta ezali mpasi mpe mawa komona bato minene batata minene boye kaka lokuta na lokuta bango bakanisi ete bapeuple congolais bazali bapeuple moko bazali bazoba mpona oyo nyonso tu bango bazali koloba mpe oyo nyonso tu bango bazali kosala me bazali koyeba te ete peuple congolais ndenge azali wana esi afungwami peuple congolais alingi lisusu moto te aya kokosa ye mpe peuple congolais akomi moto oyo alingi ete makambo nyonso tu etambola na ndenge ya malamu yango wana tozali koyebisa bino ete moto oyo na nkombo ya Levier Maviokele yende ayaki lisusu mpona koleka liboso ya kamera koloba n'importe quoi bandeko babolingo bolanda ye na bilili ndenge nini azali kokontinue lokuta na ye mpo ete yende moto ayaki na makambo ya 25 000 tonnes ya baarme mpe makambo wana esuka na nzela abosani histoire wana mpe sikoyo akomi koyela bapeuple congolais bahistoire mosusu kokamwa bandeko bolanda vie maviokele ebongo nsima to kontinue masolo na biso. Na Hippolyte Kanambe. Est-ce que Bino ba résistant bozo trouver un DNI? Ouais, merci M. Kanga pour la question. En tout cas, vraiment, ma élection, je suis sûr que na kati ya résistance en Angleterre mobimba tozala toujours radical donc tozala position na bisoana et kotikala toujours cela dit tozali ko reconnaître le gouvernement en place et tout ça pour reconnaître Hippolyte Kanambe en tant que président du Congo. Alors, biso toko kendeke jamais na ba élection na Hippolyte Kanambe wana zali position à résistance. Mais quand na bato oyo ba lingi ba kende ko sala ba élection na Kanambe, je suis sûr que bazali en fait idéologie mabanga toujours remercier dans de la biso Armand Ngulu ko azaki vraiment victime na ndelo to bomena gouvernement Kabila. Donc Armand peut-être qu'il va pour nous relaxer. Si on donne nos oreilles dans mboka, la situation est malade. Et puis passe na passe, on a peut-être qu'il va pour que à revendiquer la douane. Mais comme le gouvernement va zoba, va plier. Il y en a plus la combattre à Londres. Donc on dit que Armand pour la Zali héros. Il y a un jour gouvernement est que le gouvernement est là. Va reconnaître les mêmes Gombe. Et comment on a combattu? Merci à vous. Merci. bandeko babolingo bouti komona na bilili moto oyo bazali kobenga soi-disant maître bouti komona ndenge nini azali ko se comporter na ndenge ya désordre pe soko tali ye mwindu lokola kaka goudron oyo batiaka soki bazali kotonga babalabala kuna na Congo elongi mwindu en tout cas elongi ya boye vraiment toyebi te soki penza elongi ya boye okomona moto mobimba azana kati ya studio mais kaka minu na mbuma ya misu ya pembe nde ezali komona na malamu elongi ezali ko ba parti mingi ya elongi ezali komona na malamu te ozali koyeba te zolo ezali wapi matoyi ezali wapi pe somo mingi bandeko yango wana ezali koloba ete yende babengi yende maître ya moniato oyo maître oyo akomi maître ya kuluna kokendeke komenasaka batu na kuna na Angleterre pe
pe kokendeke kotiaka bamoto na baboîte aux lettres ya bato kotumbaka mituka ya bato nde babengi ye maître kasi bamaître ya solosolo na kati na Angleterre bavanda kimia mpe balobaka te lelo bamaître na kati na Angleterre mpe batombolaki mongongo mpona kolakisa ete bazali mpenza bamaître ya solosolo oyo ke batombolaki mongongo mpe balobi me lelo tozali komitunaki maître ya mwana mobali oyo azwakaki titre na ye ya kimaître wapi nde lelo baverité bandi koyebana toye koyeba ete bazalaki bamaître ya kimoniato oyo bayaki mpona bakosa bapeuple congolais mpo ete batia bapeuple congolais na kati na désordre mpe batia bango na kati na moto na makambo ezanga ntina yango na ntango oyo nazali kosenga na bino bapeuple congolais botika kobanga bato ya boye bacongolais oyo bazali na kati na Londres tosengi na bino ete moto na moto asala tout ase retrouve na liberté na ye batika kodirige bino lokola bato oyo bozali na kati na kidictature na ndenge tozalaki na ntango ya deuxième république lelo na kati na Angleterre moto akoki kotombola mongongo aloba te moto akoki kosala boye aloba te tosengi na bino ete ebongi na bino bolinga kobima na kati na silence oyo mpe botombola mpe mongongo bandeko babolingo boyebaka ete na Angleterre mpe bozali na bapays de droit soki moto alingi kobimisela yo bapake ndeko police azali kende kofunda ye bokende tina niveau ya tribunal mpe basambisa bino mpo ete bozali na bapays ya droit eloko nini bozali kobanga bakulu na oyo po ete bango nde bazali kosala makambo ya mabe na kati na mboka bango nde bazali ko intimider bakongolais bango nde bazali kosala bamakambo ezanga ntina bazali kosala makambo oyo mpona kointimider peuple koloba n'importe quoi bandeko babolingo bango nde bazalaka bato oyo ndenge tolobaka ntango nyonso basalaka n'importe quoi na ntango ya deuxième république bayibi mbongo ya leta basali makambo ndenge na ndenge mpe mokili ebeti bango fimbu baye na Angleterre mpe baforme groupe na bango ya bana ya kuluna lelo bakomi komenase bato bayebaka teke un jour mokili ekobaluka mpe tosengi na bapeuple congolais bolinga kobima na kati na silence bato nyonso tu oyo bakombata bazali kolinga kotelemela bino mpe kosala koloba n'importe quoi bobima na kati na silence mpe boevite bato ya ndenge boye bandeko babolingo soki mokangami kaka na bato ya boye un jour boyebaka ete bokozwa makambo sanke bomiyeba po ete lokuta na bango esi emati nzete lokuta na bango esi ebandi koyebana yango wana bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana mokolo ya lelo ngai mama Rosalie nde na présente bino émission ya mokolo ya lelo po ete papa Roger azali te ngai nde na présente bino yango nde na banzi ete na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino lisusu oyo nini tobombeli bino wana na banzi ete papa Roger akozala mpe tokoprésente bino bakongolais eloko nini oyo tokotalisa na bino oyo radio www.zoomel1000.com ebombeli bino yango wana tozali koyebisa na bapeuple congolais ebongi malamu ete boyebaka makambo tozali koyebisa bino boyeba yango ete maître ya solosolo alobaka te avandaka kimia mpe maître ya solosolo bayebaka ye na kati na ring ndenge maître ya mashita kuna na États-Unis auti koloba okomona mpenza maître ya solo otali kaka forme ya moto lobi ete moto oyo azali mpenza moto ya makasi kasi alobaka te mpe soko otali forme ne soko ayambisi yo mpe likofi bandeko soko ozali prudente keba ete okoki kobimisa nyei na kati tufi mpenza tufi okobimisa yango mpo ete ozali kotala kaka moto mpe omoni ete moto mpenza azali na konzo ya solosolo ezali lokola bamosusu te na Angleterre okomona maître mobimba azali koleka liboso ya télévision soko otali kaka forme on dirait ete moto moko amemaka ebende na nsima ya ndako mpe amibengi maître kokamwa bandeko kokamwa oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango na bino ya www.zoomel1000.com merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.